par rapport à vitesse c'est que nyama corps babi nyama nzoto Sonic Weranson moi na mapata solo na chef na biso ya wenge yeza chef ya tout le monde les gars la wenge Patrick Akol c'est bondo yama par rapport à yamatanga na ndife na ngana day moi tout na nga dibinda par rapport à chez ya machine c'est bondo yama fait na nga Patrick Akol ça se passe à wenge Yamakor na maboka big boss le matafo défendé mais fait baninga tongo etalela na bona wenge ngasko kutu etalela na wenge so ko kade o sala na te il est solo par rapport à faire un papier d'école c'est bon l'on a vendu bien maman Linda maman na Chilo Linda première dame ya wenge donc tout le monde chef na yo chef na nga papier d'école chef na yo chef na nga na nenga foti ya ko finga te ya normal na chef yama motema ya maman na Chilo Linda direction vers Kibinda fait bana wenge bondi matike ngalo na wenge fait ça bango ici Yamakor à comprendre que Big Boss le roi de la forêt a fait paix à la lumière en plus oui mais que Jésus-Christ maman que maman ouais et bien le pas chrétien mais bazara la personne de base vie oui donc ce qu'on mélo Yamakor peut soit vie la maison mais pas vraiment la différence. Babi il y a différence par rapport à côté nazala qui na côté na commis différence on a eu Yamakor le king na bino so linga la forêt bon la samba na yende ko défendre la couleur ya Weranson de couleur ya maison mère donc c'est pas pareil avec Yamakor le king check na sarabino mwana batu ya Weranson la belle sans oublier maman si des chimans pas d'ambitation na wenge quoi maman si pas d'ambitation na wenge pas engagé maman pasteur maman bopoto maman bolingo pe bondeko asambeli po na ngai fe na ngai yama na longoli molimo ya ko insulter ba tesili c'est grâce à maman Sylvie na wenge na ye musala na boyi boti na ngai insulter ba teba. Mais ça comme manqué il faut lever de la famille Big Boss on manquait maman si déjà pas on a changé dans la fait dans la maison pour monter il y a nos zones bapena ezabongo parce que un grand combattant ça va toujours aimer la grand combattant il faut parce que c'est toi va guerrier combattant tout na ah moi blague tu as volant des autres tamboula la machine il fait dans maman la chilo yo na 4x4 na simaso ya des fois tes jeux qui oboyango a salamu kino Yamakor peut mettre la Big Boss le roi de la forêt. Maman nanga chief moi ndiminga merci na fait nanga ya mapesi na confiance venga mona sa promotion à chana on peut sango mutu musu s'il te plaît et c'est nga fo ça se passe bana gitambo masi le fima pata mère na sangembo check c'est pas pareil na ko ba trop te bosse nanga jeudi na rap dans la samba et faire présenter nga officiel pour bon ndimake na zana igwe merci c'est pas pareil. Oh! Les gars Congo, top de top, c'est Papa Bonheur. Il est temps rester branché. Il est temps rester scotché. Chers internautes, restez branchés. Ne vous trompez pas d'adresse. Si Nini est ton visibilité, si Nini est ton bifo, numéro 1 va site, ne zappez pas yo. Biso basoto lana, biso base atalaka, bana koko balingaka, biso basoto talaka, monde se batalaka, image bien traitée. Bravo Claudie Diasuka, bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne. Tracy Melenga, la main magique,
ebongonaka wolo lelo elengi akomona tope bajournaliste bapambolama Karim Mokosi apambolama Juvenal Kibala apambolama Jael Shaw apambolama omekanga ngaba beta yo ontimate Zadi apambolama Sini Kumi apambolama Tedisa apambolama Machemboshe apambolama Josué Asuka apambolama Joel Jeteka apambolama Nzamba Sumayo bro Abakisa mayele bele Sotolanaka Willy Mushenya talaka nine Ola Shangana talaka nine Washington Grand Pays Bravo Nicolas Osombia Pedro Kossi Le partenaire le plus influent Moria Bella Yarit Kilolo John Moke Maxi Bio Café Omar Adosa Miss Krista Dokuta Nana Salon LTC Fernando Maya Bassi Balala Bienvenue Chouchoumtela Rédaction bien traitée Visibilité assurée Information puissant la source Nulle part ailleurs Nulle part ailleurs Nulle part ailleurs Nulle part ailleurs Elengi ya Congo Biso wasoto talaka Elengi ya Congo Chili lunga talaka Sylvie Kape ya talaka Elengi ya Congo Rebecca Toto talaka Jean-Flix Bassasala, le coach pour la promotion de vos produits, pour la promotion de votre album. N'hésitez pas, Elengia Congo, des solutions. Zambe, Tolobate, Kilokobo, Tolobate. Zambe, yo. Ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Sali la pomade Awatoza mase yango epakomi nango kibokon na pomade Awatoza Silembo Alkas, Keke Mugrosso designer. Askebas, Anaclet Nzundu, DG Papi Seoul, Francis Zeka, Michel Kabamba.
BKM Dalton Kassanda